pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai esali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende no ya mbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais. Merci. Avant de commencer, primo, je vous remercie tous. Merci d'être venus. Et merci encore d'être là parmi nous ce soir. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, la bandi Misonios Toebi, Eza Toebu Panza, Matama ya mwana biso Balando Alfonsi, Oya Kufaki na Kinshasa, Atika Kibiso. Une petite biographie vite fait. Mama Landou Abotamaki na Kinshasa le 6 juin 1950 et a Koufi le 20 octobre 2018. Donc Soki Tolobi Tome Kanano Ko Salaba calcul donc a Koufi na âge ya 68 ans. Elle était mariée à M. Kanza Augustin, papa Nabiso Azarana, maman Aboutaki Bana 9, Misatou, Baza na Poto et les autres Baza na Kinshasa. Mais parmi Bana Misatou au Bazawa, na Katsasal, Tozaka na 2 Bana nae, Tozana maman Chantal et puis maman Gina. Voilà, bana ya maman o bazana poto tozana bango a na salle bango wana maman Gina na maman Chantal. Bambrema te tuwe kopanza matanga soki kotomelaka ikoki kokawana tosala bambrema te tozoma na kimia soki tosilisia. Merci. Alors, avant de la soirée, nous avons l'appel à pasteur. Aya Amimabiso na 2 ou 3 minutes ya Mabondeli. Merci. S'il vous plaît, on va prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces rassemblements. C'est toi qui donnes et c'est toi qui récupères. Tu as permis, Seigneur, que notre maman retourne auprès de toi. Voilà pourquoi nous sommes là, pour te dire merci. Parce que dans ta parole, tu nous dis de te rendre grâce en toutes circonstances. Sois avec nous durant toute cette soirée, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais juste vous dire que si nous sommes là ce soir, les bien-aimés qui viennent de passer à Otikoye Bisabiso, c'est juste un retrait de deuil pour Naliwa ya Mama Nabiso ou Balando Alphonsine. Mais avant toute chose, Nangaki na senga Nabiso nyonso totelema pendant 1 minute pour la mémoire naïe en titre de reconnaissance. Totelemi pendant 1 minute. Tokanisaye. Je voulais dire une chose. J'aime un verset dans la Bible qui nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 7 verset 2, Ezoloba, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Alors, quand je lis ce verset, ça me dit beaucoup de choses. Je me dis, Ecclésiaste, c'était un homme très sage.
pourquoi il a préféré seulement dire qu'il est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison y a fête. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, dans la maison de fête, c'est vrai, c'est la réjouissance. Et dans une maison de deuil, c'est le pleur. C'est vrai. Il est très important pour nous d'aller dans des maisons de deuil. Aujourd'hui, notre maman était avec nous. Hier, pardon, elle était avec nous. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle avait des projets, comme vous et moi, nous avons des projets. Mais elle n'a pas pu peut-être réaliser ce projet. Parce que son jour était là. Voilà pourquoi il est mieux tokende ke na bandako ya deuil que kokende na ndako ya fête. Parce que c'est pour que tu puisses comprendre qu'un jour toi aussi okolanda pe mama ata lelo ozo takata mafuta me yeba ke mama pe abadaki pe ko takata mafuta. Alléluia. Voilà pourquoi il est mieux d'aller dans des maisons de deuil. Parce que la même Bible nous dit, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Mais je vais te dire, toi qui es musulman en ces lieux, c'est vrai, tu vas me dire ton prophète Mohammed, mais je vais te dire au-dessus de Mohammed, il y a Allah qui est Dieu. Toi qui es chrétien, je vais te dire, au-dessus de Jésus-Christ, il y a Dieu. Toi qui es kimbanguiste, je vais te dire, au-dessus de Simon Kimbangu, il y a Dieu. Toi qui es catholique, je vais te dire, au-dessus de Maman Marie, il y a Dieu. Dieu va toujours te retrouver. Ça, c'est certain. Olingo lingate. Je vais vous raconter une petite histoire, parce que je ne serai pas long. Nous ne sommes pas dans une église. Vous savez, il y a des fois, ceux qui n'ont pas quelqu'un te dit, ah, ngai nzambe, alobela ngai lokote, daina ndimela nzambe te. Mais dans ma vie, vous savez, Dieu, quand il veut faire quelque chose en toi, a que la autant. Mais pendant ce temps, si tu n'arrives pas toujours à comprendre, Dieu a 1000 façons pour te faire comprendre quelque chose. Et c'est ma première fois d'entrer à l'hôpital. Si vous qui connaissez Kinshasa, à Mama Yemo, au côté de l'hôpital, na pavillon, tu vois les gens, Batumusu Makolo, les colos, Bametu, Batama Bende, Bama Bende à kilo, Poebenda, Mikou Anaye, de façon que zonga tout droit. Quand j'ai vu les gens, donc, Ozomone Mobimba, mais parti nyoso assez sans la rati. Donc, parti nyoso sans la tête. Quand j'ai vu un monsieur en train de pleurer, en train de chanter, pardon, à mes côtés, à 1h, 2h du matin, Nathalie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce qu'est la vie? C'est là où j'ai appris. C'est là où Dieu m'a enseigné. Nakatia Mbetu ya hôpital. Alors voilà pourquoi je vais te dire, il ne faut pas attendre que Dieu puisse t'enseigner comme moi. Il ne faut pas attendre. Vous savez, liwa obabengi la mort et yaka brisque. Tu n'as pas le temps de vouloir chercher à demander pardon à Dieu, pardon à qui que ce soit. Tu n'as pas ce temps. Je suis en train de louer mon Dieu quand je vois mon papa Charlie. Quand je vois papa Charlie, je loue le Seigneur. Alléluia. Parce que ce qu'il a connu, c'était la mort. Mais si je demande à papa Charlie, est-ce que quand tu as connu cet accident, tu as même eu le courage de commencer à demander pardon à Dieu, à demander pardon à tous ces... Tu n'auras plus ce temps. Parce que quand on a tiré sur moi, je ne pouvais pas avoir ce temps. Pardon. Mais je t'ai dit, tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es songolo, sache qu'il y a un dénominateur commun qui s'appelle Dieu. Reconnais-le. Reconnais-le dans ta vie. Voilà pourquoi
nous nous sommes retrouvés dans une maison de deuil et non pas dans une maison de fête. Notre maman était spirituelle, elle était chrétienne. Voilà pourquoi tous ces obsèques se sont passés dans la craintiète. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà un exemple pour nous. Un exemple à suivre. Et je sais que ces enfants sont restés dans le bon parce que leur maman était un bon exemple pour elles. Et nous disons aussi merci à notre papa qui est ici, Papa Kanza. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui ajoute encore beaucoup plus de jours parce qu'il est resté l'unique parent pour nos sœurs, pour Maman Chantal comme pour Maman Gina. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu soit loué et passons une bonne soirée, mais avec notre dénominateur commun qui s'appelle Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir Natacha. Bonsoir Hervé, ma brave dame. Santé, ça va hein? Ouais, Stokos. Voilà le lot et jour au de Panza. Matanga ya maman na biso umba o awati kokufa. Un petit mot et puis un message ça pour nous fortifier banana et okoki koloba nini. Message est que maman a kufa qui a tiki biso. Donc les deux hommes kolo ils ont retraité de Dainae. Il y a motoye mais il est qui n'a bien. Donc la monnaie l'homme sur ça va. Donc famille on se aliawa. Ils sont Hollandi, Gina, il y a Chantal. Donc bah on y donc ça va. Ok, merci. Merci Hervé, ma brave dame. Mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozangisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo seka jamolingaki yo olalanga nalamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na beli ozalaki kota na tongosa banda yo kenda na nguma abandone rekompense na yo nakopesa na liango ata na leli na nyako dorlotenga yango na yembeli yo nzembo yo mama yondo elengi ya libele ya mama botangai eleki baresete nyonso ya bapordoblonga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni lelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko ye tozana noko awa leki ya mowei leki ya mama na biso wumba lando alinga sala mwa témoignage na ye ya moke par rapport ya maman na biso o auti botika biso mais après noko soki pe muto aza na témoignage alingi aleka problème te a osala témoignage na ye pour la maman wumba nazo invité noko a osala témoignage na ye. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, Nazali, leki ya mama umba, oyo, akufaki, donc yaya na mayoyo. Donc yaya na biso ni boso, nga naza verba kota suka. Donc, yaya akufaki, tout cela qui m'attend, on a voulu remercier tout le monde, mais tout ce que nous avons dit à m'attendre.
donc lelo eza okobana na ngai banakasi na ngai yo mibale alingaki tosala o boye témoignage ya yaya na ngai donc yaya na ngai oyo ya liboso soki nga naalaka mpe na nord donc mpo yaya na nga abalanaka na mobali na ye tata abana na ye nga nakoma nord donc c'est la famille en fait azwaka susi na nga mpe na via azulinga visa oyo nayela nord naza na banakazi na ngai oyo nalingaka tellement trop mpo yaya na biso ya liboso en fait c'est la famille donc oyo moto okozala pe te obosanaka soki nini donc yaya alaki mutu malamu oyo aeda famille na biso tina père soki azwaka bulo na banki mobali na ye donc tata ya babana oyo tata na biso anasaka na banki bisa ye mobali ya yaya na biso azwili ye bulo. Oui, bonsoir. Yo oza mwasi ya ndoko mwasi ya leki ya moroi toyebi te basentiment eza nini lelo eza mokolo oyo toyebi po topanza matanga ya mama na biso umba oyo auti kotika biso. Oui, donc pour la raison sentiment mais toyeka pour la remercier bana nyonso oyo evre oyo mais sentiment tristesse pe à la maman bon sentiment comme tel na ko ba sentiment zate donc azali mama pour la nga azali leti mama mobali nanga parce que yé mutu abokoli mobali nanga attaque mobali nanga classe si le mobile nanga aye poto grâce à maman Dona Umba Alphonsine. Donc à sa maman moko Aza qui très gentil même inangai et le moment un souvenir oyo markanga donc ayebanga kutungai kutute mais ayoka kaso que papa nanga ya kufi mais maman Alphonsine aya na bana na enyoso na libota na yeba ye alala aboya kozonga aya lela papa na ngai e markanga yangwana donc na minga oloba minga ezate donc na pesi famille nyonso courage kaka nzamba batela biso nzambe mutapesaka ye mutazwaka donc courage na famille mobimba quoi. Matéaya mamezanga bilete kwe normal kasi eleki baleso bametre baprofesseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapape baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te. Donc vieux kanzo bomoni voilà mais kaka ba makambo à vie normal ndenge awa boye voilà tout se retrouve na poto donc franchement mama Umba alaki mama oyo même moi si na ngai azawana l'air baye matanga batu baso se retrouver ah maman bobotu maman boye donc yaya na biso alaki mama ya bobotu mote malamu oyo asona kate aluka pe makambo te. Donc, je peux que vous remercier Matunion Sobalandaki Chantal na Gina. Voilà, pour que je ma kuna koto kuna ya Paris. Mais, na mona ki bolingo bo témoigner ki biso. Nde boyaki Chantal a yebisa ki ngalo bi na no konga iso na déjà c'est fona remercier bande ko na ngayo yao. Alonga pe na sa associer ce qu'on a merci wana ya Chantal. Moi na biso ali boso ya mokolo ya boisi po ya na biso ya mokolo. Ça vers les bakotas mais il y a un bichou à botamé de bosso il y a participatif de faire le pango bichou à la rana mais il m'a dit que l'aéroport bichou paiement tinga na énorme na novembre de donc pour vous dire merci na reconnaissance enfin mobile na donc je vous dis merci à tous et puis voilà. Témoignage en voilà. Merci madame. Lelo nakanisi yo mingi mama
au jour anniversaire nanga ekomi invité bakolia bakomela masanga yo kutu artisan nango yozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelamba carte de vœu ata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois deux normalement fete ya lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamédecin bakosalaka yanga serment ozala toujours mama nanga. Papa Kanza yeyo oyo aza mobali ya mama na biso Wumba oyo ati kotika biso elelo eza mokolo kaka ndenge nazoloba toye kopanza matanga ya mama na biso. Papa Kanza nazopesa bonsoir et mes condoléances. Merci, merci. Nazali loba mingi koloba te nyonso elekaka malamu lokola eleki malamu bana basali na remercie bino nyonso na bakamarade bana naza na mingi koloba te. Mais papa tolingai toyeba mwa moke liwa ya mama lere yaki ezwelaki yo ozalaki wapi? Bon, liwa ya mama nayebaki ke azalaki hôpital. Mais na ntango bana babengaki biso akoti hôpital wana ba 17h 3h du matin monazwaki téléphone ya mama Chantal ke mama azali te. Donc yango wana tomilengilaki azalaki malade te pour vrai dire. Mais asanzaki mbala moko et puis alali pongi moi mobimba assez distraire bana. Mais atikaki liloba moko ya malamu po mikolo wana bana bayeba ike y a un problème. On dirait mutu moko a préparé ki liwana ye. A préparé parce que a bongisi ndako ati couleur libanda ciment a bongisi ndako bakiti na ya renouveler tout ça sali provision. A sali provision na ye na ndako on dirait mutu moko a voyager. Donc ayeba ki vraiment sort na ye. Donc comme vraiment liwa ya Christ. Donc à préparer que bana balobi mais non kokende te pour qu'on se force mais non akeka kosomba fufu asombi bamasango tout ça ye moko ayunguli ngo nikisa lobi il faut bilokeza ka boina ndako tamusumbula bokufa nzala parfois na kozala te ata baba ndeli mokili soki balazo yanga serma yozala toujours mama je voulais yo asakei atikalo bena Pierre Shongo bapene katona kauka batela kanga yimwana. Donc bana bayeba ikana maloba me baza bana mikeba sosola kite du coup ayo kufa ndengo wana brisque parce que libosa kota hôpital abimakana ye mais jour akufaki azaki na maladie paso asukulaki biloko nyonso ya ndako akombolaki ndako mais tango azongi na ndako asanzi ndeliwa ekozwa ye na butu. Sinon, maman couvre vraiment liwa ya Christ. Et puis, il toka moi qui, même babandi, ba crochard, ba salak buzoba na matanga, ata mutu moko azala kite. Kabanzemba nzambe, ti toke ukunda ye na cimetière ya sika. Bon, c'est ça, sinon, maman koufi na ye vraiment propre. Nous n'avons pas le mingi na koloba te. Melelo na kanisia mingi mama nyondo au jour anniversaire nanga ekomi pene invité bakolia bakomela masanga yokutu artisan nango yozali te. Malobeza mingi te papa tozotika yo toyebi ke mawa pasi ezali tokoki kozwa yo tan mingi te toyebi te bana bakolanda yo mama tiki yo na bana etant ke papa okoki koloba nini na bana oyo bakolanda yo bana na yo message moko po fortifier bana oyebisa bango ke ata papa ata mama kei papa ozali toujours moi message moko kosala bango bien mpona kofortifier bana. Non bana nga moko nazali
cadrer bango parce que le boko nzambe mute bomba kabiso nyonso même ngalelo naza présent esika bana bazali mais ngamu nakobatela bango te nzambe donc ndakusala effort ngamoko koloba nazali naza kusécuriser bango na miso nzambe comme liloba elobi tata ye muta présentaka bana na se mais nalembi bango te kino kaka nzambe akoyeba nini parce que lelo ye tamususu lobi ngai donc toyebaka te nyonso ekoleka totia encore maboko ya nzambe naza mokristo nakokokende banzela mosusu te nazosambela kaka mpo toyebi te liwango euti nzela nini toyebi te donc bana nyonso napesi bango courage eto mama Chantal mama Gina papa Stéphane aye te me napesi bana ngai nyonso merci na nyonso basali katikati na nga tala siko retraite de mubimba bana basali babenga tata donc yango napesi bango courage makasi nzambe apesa bango abakisela bango ya mingi a partir même babokilo na bango Willy Kapi nzambe atia bango luboko bazongisela bango etendi zomi oyo basalisi basi na bango donc maloba mususu naza nango te oyo batikali na kisasa nga moko nayebi eke nini nakosala mpona bango. Merci papa. Merci. Papa bien coupé ça et Dieu te reste heureux. Voilà bomoni papa ye wana kei na meka kopesa moi mke ko éclaircir marambango peut-être boroloba papa ndenge nini naza awa mama kufi na Afrique ndenge nini donc papa yaki na bana na ye o bazalaka ana poto basalaki boyebika ndenge ezalaka babengisaki papa e bandaki pe kobongama po babengisa mama e makambo ekomaki na suka te yango moni nzambe azwi motema ya mama aye poto te yango papa lobi ke autaki kin auti kokunda de ya mwasi na ye et puis azongi donc papa amiyelaki déjà mama banda pe kobongisa makambo na ye po aya mais mama ayaki te donc wana moi éclaircissement muke par rapport peut-être bolingaki botuna boye ba ndenge nini papa awa mama kufa kuna ndenge nini yango na mekaki nanu ko éclaircir bino moi muke merci tokota na kati tozwa lisusu batu msusu totuna moi 2-3 questions ndenge zalara Arnaud de Vouma c'est parti epai ozalisaki okutani na occasion e indelangaka kodove ata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois 2 normalement fete ya lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamedese bakosalaka yanga serment ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki mbalakama e yanga serment ozala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozangisaka susu wana mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozongisaka susu wana. Bonsoir papa. Bonsoir papa. En tout cas, paix un homme, ya maman ya biso vrai. Paix un homme à notre maman. À notre maman et Nzambe apesa bana na vraiment makasi apesa bango pédicure parce que oya kei azaki maman na biso maman moko boboto et sali biso vraiment pasi makasi ya kozanga maman vraiment. Merci. Merci papa.
Le plus dangereux. On donne le géant catalogue. Donc on va écouter ça. L'autre reste à l'ouvrir. Présent si. Et. Tout le monde. Lumusa. Lumusa. Voilà toza na Vewili oya kufi matanga to lelo o to panza eza mama bokilo na e toloba mingi te azawana tozo pese bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Lelo excusez-moi, tu as lingala pendant tu pas comprendre bien et le rôle au sala et le rôle ni tozali awa. Pola nini? Oui, y a pas de souci to sola so lingala. Lelo zam kolo o to panza matanga ya mama bokilo na yo o ya kufi to ebité ba sentiment ezanine par rapport ya journée à lelo. Merci beaucoup mon petit frère. Et sentiment moi ezali à chagrin comme on dit en français, il y a mawa. Et puis naza kolela mais tellement que naza mobali nako bimsa maya misote. Mais na sepeli mingi na ba o nyos ba ko assister biso. O ba kaboli kolela na biso o benga na linga la pinzoli na ngai. Tolérer ensemble, to pangu si on peut ensemble na ba ninga na ngai et c'est ça nga plaisir. Mais en tout cas ko kufela mutu eza pasi. En tout cas eza pasi mingi. En tout cas tolela elongo maman akufi bokilo na ngai na bino. Tanga ya la bino zolela ya pe bino bozolela elongo na ngai. Yo na ngaseka merci mingi. En plus pour compléter na osenga merci mingi na oyo ba sister biso na ndaku. O ba landi biso tina salle. To sambeli, to le elongo. Tous ceux qui partagent ma solo, il y a maman, pauvre maman. En tout cas, merci mingi. N'abord français, mon remerciement énorme. Je vous embrasse tous, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Coupez ça, globe terrestre et feu. Merci DJ. Merci beaucoup de habiter Madame Ozoatan à Rotalo à travers chaîne YouTube l'AMSO Congo Direct. Message fort sur les alliés Orogi Goulancé pour fortifier moi sinon Orogi Olobani. Pour la moi sinangaï à perdre être mort très cher dans la vie. Nazo senga na yeka azala makasi à tenir bon. Ayebake maman wana abotaki ye asape maman abotinga pe aboti yo aboti biso nyonso. Nakotika yete nakozana ye ne na bandaki na ye pende tokokele tina suka. Ezala problème ya butu eza ya moy ezani nazali wana pour soutenir ye. Aza mwasi na ngai. Donc on dit en français l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Eux deux deviennent une même chair. Et puis voilà. Est-ce que trop bête la fête à ma beau côté vraiment? Malgré tout ça na mawa. Merci. Présent ici. Et présent ici. Papa qui coupe ça. Et papa qui coupe ça. Adam, le Katagé. La japonaise. Colonel Baïssa parmi nous. Merci Toza na Congo Direct. Tozo partager ma toujours ensemble. O Toza naimoro babengi kapi.
toloba mingi te kaka ndenge ve Willy abali na famille ndenge pe ye abali pe kaka na famille. Ve Willy abali Yaya et puis ye abali Leki. O toloba mingi te tozopesa bonsoir et puis ba condoléances. Bonsoir et merci. Donc nous avons mis à l'obate donc ça juste kaka donc parce qu'il y a des maman tout ça donc de temps en temps donc surtout ça va côté va mboka kuna bakin ndenge sala kaka tuando za pena ba maman quoi donc maman za ki maman ko bosembo yambaka biso bien donc nabi on a ko ba lo belete quoi parce que tu vois eba makambo yaka ndenge sala donc nandi mérité que maman vraiment donc tika biso ba moment on a ndenge tout ça kana ye nandi pe to sola ki na ye na ba dernier voyage na na kin quoi. Le colonel est-ce que témoignage ezali par rapport à maman ate ya mingi te moi muke to ata témoignage par rapport à maman? Bon pour nanga na ko loba donc maman était bien donc maman zaki maman bosembo le ba maman bazalaka na façon occupation ndenge ko yamba bana pour biso tozaka bana et puis c'est maman zali donc tozaka bana maman zaki maman moko za maman bosembo donc je manque même beaucoup donc pour ndenge maman yambara moi na surtout dans bakino on a parlé que non bolia bozolia bien donc azozoma que non azopesa pe mo conseil que non ndenge za kaka bino ndebo za kona ba poto ngo au moins que maman kambuza ke belé il faut boquer baka donc na ba sens wana quoi mais sinon ils ça passe donc je manque même les mots donc voilà quoi. On est tous ensemble, c'est la famille. On t'aime beaucoup. On est ensemble, Maman Gina. Et puis ton chéri qu'on aime beaucoup, on est tous partis de la famille. Merci. Et maman, tozana mwana ya mama ya mowei o atiko kufa atiko tika biso kaka ndenge na lobaki mama abotaki 9 bana et puis aza 6e Maman Gina bama ezali nazopesa bonsoir et puis ba mes condoléances. Bonsoir Hervé, merci pour mes condoléances. Donc je manque vraiment les mots pour m'exprimer. Si je peux m'exprimer, j'ai trop de chagrin. Dans le baka, je t'aime maman, je t'aime. Elle me manque déjà. Nanzembo ba ototia awa. Il y a anniversaire et les singa lisuso les hommes ko la fête. Et les singa parce que anniversaire nanga ils le 1er janvier, la botama le 1er janvier. Donc elle va me manquer, elle m'appelle à 1h du matin. Azakuna ma yembela nga na 1h du matin. Donc chanson on a me manquer d'ici là dans quelques jours. Et manquer nga yango et les singa donc et pourtant on avait déjà oublié mais parce que si on a le 1er janvier, c'est bientôt là, donc ça fait vraiment très mal. Je manque de mots, mais heureusement, je suis avec mon cher mari qui est là, toujours à mes côtés pour m'encadrer, me consoler. Donc, sinon, ça ne va pas. Ça va pas. Merci beaucoup. Tu comprends, Zana Mawa, Toti Kaye, Karanenga Lobby, Mobali Naza, Yim Tazo consolé. Toko Tato Zalsus Batum Susu, Karana idéologie auto à la rango. Merci, c'est parti. Arnold de Fouma. Consolation Nangaï, Joe Nyondo.
photocopie na yo. Jean-Jacques Tsekou, la force tranquille.